mal pour gagner trône de babando régner. De même Nzambe. Il faut tous honneur nos trônes ya Nzambe. C'est dans le ciel. Le ciel, c'est la pensée de Dieu. C'est la parole. C'est la spiritualité. Nous sommes tous dans nos trônes ya Nzambe. Parce que son règne domine sur toutes choses. Namokilo tout ça papa la maman n'a pas dominer soit aux un monde de spiritisme, soit aux un monde de spiritualité. Pas dire pour dominer, tu ne peux pas être un homme charnel. Mais yoka awa, Nzambe trône naie dans le ciel et règne sur toutes choses. Ce que yo l'ignore rien à biloni. Parce que biloko nyos ezana kati ya règne ensemble. C'est-à-dire là où l'Éternel règne, là où il y a toutes choses autour de nous. Mais pourquoi nous avons besoin de système sur tous nos royaumes d'ici? Yaya, et belé na bato ozoboju, ba pengo batika nzambe. Et belé na bato ozoboju, batika mazinzela nzambe, ba kota banzela mususu, ba koti ba loge, ba koti banzela ba sacrifice ndenge na ndenge, ba zangi kimia, mais ba prétendre ba olo ba ki baza béni. Mais oh baza bénité parce que Bible ta sangano que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre de aucun chagrin. Dieu a besoin, ba âme na besoin à la sauver. Yaya si manayo oza la sauver, ceux qui n'ont osa sauver te, mbongo no sa le loroté. Mais si ma osa la sauver, Dieu te bénira. Ceux qui n'ont pas mbolio, de millions et de milliards, et peut nous saluer. Parce que tu as la parole en toi. Parole peut son sagesse, parole peut son intelligence, parole peut son pouvoir, na autorité. C'est pour cela que Christ a dit dans Luc chapitre 10. Il y a un verset 19, je vous ai donné l'autorité sur le scorpion, sur le serpent et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, l'ennemi vient quand nous sommes bénis. Dans la Christ, tant au matin, si ma jeune prie à 40 jours, diable a compris que c'était maintenant l'état, il y a bénédiction. Parce qu'après les sacrifices, c'est les bénédictions. Parce que le sacrifice élève. Tant ça t'a comprendre que mouton est à lever, que mouton zamanga sa elaye, aïe, aïe comme mekaye. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit parce que Christ a une autorité, a un pouvoir, a une parole, a une spiritualité, qui a diable et Satan. Zambazana besoin yaya. Tozono bokonza likolo. Bokonza likolo c'est la spiritualité. Bokonza likolo c'est les paroles aux autres dominés kat na yo. Bokonza likolo c'est les Saint-Esprit kat na yo. Bokonza likolo c'est les marches aux autres marcher na crainte ya Nzambe. Bokonza likolo c'est les vie à sanctification. Et ce que me mami na bokonza bon Nzambe tondi kat na yo, nyose kuya ya yepe musauté. Oza na conscience puis oza na foi sincère, okoye ba devant mi pepe mbonge, séduction to pe ba richesse monde. Et copain nous souhaite que nous musika na hotel. Bien aimé, boni sima ko zoanyos eza bitumba. Ko kasate ko zali bala ndeza li pambole. Bitumba za na sima li bala. Ko kasate ko zo bana ndeza li pambole sur nyos. Te na sima na ngo bitumba zali. Parce que Jésus-Christ a dit sur le Matthieu, ne crois pas que je sois venu pour apporter la paix, mais le paix. Au son total d'Éphésiens, vous savez que tous l'épée de l'esprit c'est la parole. C'est que Christ Jésus a l'ingaki à l'obabou. Qu'on soit mbongo kopé so kimete. Qu'on soit liba le kopé so kimete. Qu'on soit mbozunyo se kopé so kimete. Mais si quelqu'un a la parole, c'est-à-dire parole ou ça épée de l'esprit, c'est-à-dire ça la puissance et l'icône, c'est-à-dire et a la parole mbongo kopé musangate. Et a la parole na ko ina moni na ngate les poissoté. Et a la parole na ko bokela ndeko mbasu te pour le monde ont reçu. Et à la parole, bien aimé, j'aurai toujours l'humilité. Yakoye Barozala, Naba Kamara, Naba Ndekonangatu, Nakimia Nyoso, parce que j'ai la parole à moi. Yamutalatina Nzamba, c'est tout son. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté yezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer
lancer message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesi ngai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je crois qu'on l'a pas mbola bino na musika na pene besoin na bino. Wa bino apôtre David Matabu. Ya mboto bandanyoso, tika to tika so maboko nzambe to sambeli Père Céleste par le nom de Jésus, na bénir moment qui to kopesi biso et que to partager le monde bande qu'on appelle na musika, pambola moment oyo Saint-Esprit zala en œuvre comme biso du début à la fin. Pambo l'émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois deuxième partie d'Abisso, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume de cieux, et le tout vous sera donné par-dessus. Totangi chrétien, Abisso, dans Psaume 103, verset 19. L'Éternel établit son trône dans le ciel et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel établit ce trône dans le ciel et son règne domine sur toutes choses. Tolobaki la fois passée que c'est que Dieu veut de nous que nos âmes soient sauvées. Tous nos délivrance de l'homme intérieur. C'est pour cela pour la zone que nazobu kamabolo ngona butu pe moy et pas dans Zambé tata wapi milimo nyonso zobela la komonaye. Et qui a fortifié nous puissamment dans l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Alors bien aimé, ceux qui ont besoin de premier souci, na biso za no ba âme biso za la sauver. Tous ont la vie éternelle. Le reste Nzambe a pesa biso yango, Nzamba sa pambola biso na Genèse chapitre 2, je crois, so tanga na ebandolo kiti. Bible veut que tant que Nzamba si ko sala moto a pambola ki moto na pambo nyeso. Donc l'homme a été béni depuis la création du monde, même depuis l'éternité. O eza matérialisé richesse et pas dans Nzamba tout ça manango pour ça pesa biso yango. Bible dit ce sont les païens qui s'en occupent. Mais vous cherchez premièrement les royaumes de cieux. Tous autres exemples, il y a Genèse chapitre 29, dans verset il y a 15 kokita, sur les 1 30 kokita. Sur les attend Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel, mais pour ma PC Rachel, il faut PC Léa. Tu expliques que bana mi balé auto basim balou, bazalika ombre des choses à venir. Tu vois qui Léa n'est pas le lion de la sagesse, P Rachel na hébreu que brebis. Et tu expliques qu'il pouvait chapitre verset 23 à 27, Bible nous a dit important c'est à brebis, à opérer sa nourriture, brebis, à opérer sa vêtement, brebis, à opérer sa mbon. Il y a au sommet là un peu en fouta, travail. Donc brebis nous a dit la richesse. C'est-à-dire tout le monde qui Jacob est en anayo, nous avons bengi biso, nous avons biso mokili o. Mais tous autres travaillons pour un intérêt à nani. Il y a un monde qui soucie à Jacob et à Rachel. Or Rachel, ils ont image de richesse. Pas de résultat de sa mission aux richesses. C'est-à-dire que tant que nous travaillons dans mon kili, à autant nos richesses, en s'enrichir, à comme riche, à comme ils ont plus en plus. Mais tant la bien aimé, tant que nous sommes riches, à Elin Zambete, à une robe de Dieu,
tala mabini so sama total mondialisation total mamuzo tama mukili banani ba onyo ko na mukili banani ba otia ba guerre na monde banani ba otia mbongo age banani ba otia ba maladie transmissible ezaka ba tambongo excès mbongo excès richesse bazo causer ba dégâts ebele mabe na kasi na sia mukili. Alors bien aimé yo nzamba zo bisanga no to kalibo sobo konza likolo to ba tango Jacob a péché Léa à quel bouton de marqué que Zaki Rachel te a pas zoom c'est mais là-bas le bisi kenda na evanda na aimé tu dois encore travailler 7 ans pour Rachel et il faut sani premièrement tant nzamba bengi biso makaso nzamba pesio nyoso sala sano premièrement pour nzambe ça dit luka na no bokonzia likolo et soki muta o luka bokonzia likolo le nyoso etikali yaya eza matungu cité yozalwa matabi sezakoya. Je te donne un exemple. Aux anambons à 10 000 $, 5 000 $. Ok, la maison songo le paka. Ok, au son babilo. Oye sabango. Non, donnez-moi d'abord. Bon, ça nous matabis. Non, son babilo à 5 000 $. Non, son babilo à 10 000 $. Non, bah, toi achète d'abord. Son mananou, matabis to sur la cime. Total la quantité en bon, monter en bon, net to sur la cime. Et zamingi na ba chrétien lo na ba na zambilelo. To lino liboso premièrement na nzamba sala pour na biso. To lino premièrement no intérêt na biso, mais total intérêt en zambete. To zomo na no intérêt en zambete. Nzamba lino premièrement to zo royaume. Yoka. Son mazolo baboké. Dieu a établi ce trône dans le ciel. Et son règne domine sur toutes choses. C'est-à-dire, tout est en âme. Et tel sa règne en âme. Et tel sa autorité peut pouvoir. Et tel sa chiesse, par exemple, je donne un exemple. Surtout, papa Nabiso Fatih Beto. Félix, tu sais que tu le trône. Ceux qui m'ont un siège à trône, est-ce qu'il a régné? A régné. Parce qu'il a un siège à trône. Et ça, c'est un moko. Tolito zombon, tolito zoboju, mais tozu na no royaume, tozu no pouvoir autorité en zambete na katikati na biso. Donc pour mutu a rien na reine. Ya papa biso Félix qui sait que Tilombo et bongi liboso nano. Aza na pembeni ya trône. Aza parmi bato ba bundela ki trône pour bazon. Aza bato ba participer na réussite ya trône na ye. Ba ozana partage ya reine na ye. Mais ceux qui mutu à participer na pouvoir à participer pour dire azo ibonga wana a origné ndengini do batunyo so ba rien na présidence ba so ba poste clé eza batunyo so ba saleke ke ba concevoir soit ba gagner na no trône si mal ko gagner trône nde ba bando origné de même nzambe il faut tous on a nos trônes ya nzambe. C'est dans le ciel. Le ciel, c'est la pensée de Dieu. C'est la parole. C'est la spiritualité. De ce que nous avons notre trône en Zambé, parce que son règne domine sur toutes choses. Namokilo, tout ça, papa, la maman, pour dominer, soit aux un monde de spiritisme, soit aux un monde de spiritualité. C'est-à-dire, pour dominer, tu ne peux pas être un homme charnel. Mais yoka awa, Zambé trône dans le ciel. Et règne sur toutes choses. Parce que yo l'union règne à Biloni. Parce que Biloni est un quatre règne ensemble. C'est-à-dire là où l'éternel règne, là où il y a toutes choses autres en Obosenga. Mais pourquoi nous avons besoin de système sur tous en Oram d'ici? Yaya. Et belena bato ozoboju, ba pengo batika nzambe. Et belena bato ozoboju, batika manzela nzambe, ba kota manzela mususu, ba koti ba loge, ba koti manzela ba sacrifice ndenge na ndenge, ba zangi kimia, mais ba prétendre ba olo ba ke baza béni. Mais oh baza béni te parce que Bible ta sangano que c'est la bénédiction de l'Éternel qui agit et ne se fait suivre de aucun chagrin. Dieu a besoin ba âme na besoin za la sauver. Ya simana yo za la sauver. Soki nano oza sauver te, mbongo no sa le côté. Mais si ma osala sauver, Dieu te bénira. Ceux qui n'ont pas de millions et de milliards et peut nous saluer parce que tu as la parole en toi. Parole peut son sagesse, parole peut son intelligence, parole peut son pouvoir, na autorité. C'est pour cela que Christ a dans la Luc chapitre 10. Il y a un verset 19, je vous ai donné l'autorité sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, l'ennemi vient quand nous sommes bénis. T'as la Christ, t'as mon matin dans mon bassin, ma jeune prière à 40 jours. Diable a compris que c'était maintenant l'état, il y a bénédiction. Parce qu'après les sacrifices, c'est les bénédictions. Parce que le sacrifice élève. Tant ça t'a comprendre que mouton est gaz à lever, que mouton zamanga ça est aïe, aïe comme mécaï. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit parce que
Christ a une autorité, a une pouvoir, a une parole, a une spiritualité, a une diable et Satan. Zambazan a besoin ya. Tous on a beaucoup de likolo. Beaucoup de likolo, c'est la spiritualité. Beaucoup de likolo, c'est les paroles aux autres dominés quatre nayo. Beaucoup de likolo, c'est les Saint-Esprit quatre nayo. Beaucoup de likolo, c'est les marches. Aux autres marcher dans la crainte en Zambé. Beaucoup de likolo, c'est les vie à sanctification. Et ce que mes mamies n'a beaucoup bon Zambé ton di quatre nayo, mieux ce qu'il y a et peut nous sauter. On a la conscience puis, on a la foi sincère, on voit bah devant mi pepe mbonge, séduction tout peut richesse au monde. Et qu'on peut nous sauter que nous musique na hôtel. Bien aimé, boni si ma cause nyos eza bitumba. Ko kasate ozo libala ndeza lipambole. Bitumba za na sima libala. Ko kasate ozo bana ndeza lipambole sur nyos. Te na sima na ngo bitumba zali. Parce que Jésus-Christ a dit sur le Matthieu, ne crois pas que je sois venu pour apporter la paix, mais l'épée. Au son total d'Éphésiens, vous savez que tous l'épée de l'esprit c'est la parole. C'est que Christ Jésus a l'ingé qui a le baboui. Qu'on soit mbongo qu'on peut s'occuper. Qu'on soit liban le qu'on peut s'occuper. Qu'on soit mbozunyo ce qu'on peut s'occuper. Mais si quelqu'un a la parole, c'est-à-dire parole, ou ça épée de l'esprit, c'est-à-dire ça la puissance c'est du corps. C'est-à-dire et a la parole, mbongo qu'on peut s'engager. Et a la parole, n'a qu'on y a moni n'a les poisonner. Et a la parole, n'a qu'on boit que la de combat sous pour monde ont reçu et à la parole bien nommé j'aurai toujours l'humilité ya koyeba kozala na ba kamara na ba ndeko na ngatu na kimia nyoso parce que j'ai la parole à moi ya mutala tina nzamba yo sento zolo bokonja likolo ya soza na bokonja likolo kat na yo koplo mo lili e komona ote soza na bokonja likolo kat na yo ata malade le nzoto ya yo kokufa te peu okobanga liwate parce que bokonzi na nzambe za na katikati na yo alors soza na bokonzi na nzambe kati na yo bien aimé tala mona mwasi oyo bien aimé 18 ans 12 ans il y a perte de ça mais jour on a compris il rome de chez Apemben abi si je puis seulement toucher le bord de vêtement je serai guéri abi kisamaki mais attends na matise comment bon réussi là qui mais ce qui le côté dans un biso na tongo alelo ce qui bokonzi na nzambe za kati na yo malade on a autorité sur ko na yo au nom de Jésus dans un bisa yo et que ce qui konja nzambe zakat na yo miango yo so molili ata poisson ba préparer na musala pour que ba longolo bien aimé okolia yango me kosimba ote so bokonza nzambe zakat na yo ata ba tiolo mitambo par-ci par-là bango moko ba koya na ba piège na bango au nom puissant de Jésus to comme na temps de la fin au haine zo régner poison zo tambola makasi ba miango ndenge na ndenge ba démagogie lokuta bazotia bakabali nyoso pour la bateau qui yaya babebisa pour babebisa ka ba via bateau mais si tu as les royaumes de Dieu en toi bien aimé nyoso et ko sala yo ko monter luka bokonza likolo yaya sale na nzambe na kati ya bomo na yo mbongo yo tikala nyoso yo tikala mais yeba ozo contribuer pour nzambe ça pour nzambe yaya ko tikala te parce que tu as contribué pour le royaume yaya nyoso yo tikala Christ Jésus a rozonga liwa pesa pembe na biso mais na lakelo liwa te na prophète malayati mais na lobi o eza volonté nzambe prophète moko ko mona moté mutu moko a péché ni na prière parce que eza moka na nzambe faut ko sama na bomo ya mutu mais moka na nzambe te ko sama kat na yo il faut ça déjà préparer yaya mbongo to tika yango mitu ka to tika mais on a besoin de ça pour sunga biso même l'évangile et sunga biso tous la ba mandete to kilela te mais yeba un jour et tika là mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu là nzamba péché pour ça pour nous ça nzamba tala lukuta ou tala makaba makambuzo tambwa na bien aimé pour la présence nzambe tala ba raison aux anango pour na na kimt pour na ko ensemble tala ba raison zo pousser onga mona kenete suki na ya est-ce que suki na présence nzambe c'est nzamba mono ndingo ya biobe que tout le ko eni dévalue David abi ni nebomba miliboso na yo nzamba bi nombre achevé ya dans l'église parce que bilamba et ce sont nzamba zelo raison aux ana souffle de vie ce sont nzamba zelo raison que na na bato belé na pesa bango souffle yo zela nan aux ana vie son nzamba bossa no kana ata illimité nzamba bossa no ya Satan ko écrire comme le froment ya pourquoi mes occupations pourquoi ma raison na makambo nzambe so zi raison ceux qui bon so za nzambe na tioka kuvu pose sur raison so nzambe na pourquoi tant uzanga olata opona ati mais quand il y en a beaucoup pona vous savez que l'abondance et mima bato toujours ka babosa na nzambe
ya kobosa na nzambe te oza eza nzambe ya kobosa na bokonzi ya nzambe te kobosa te un jour vie éternelle ozela yo ya olomeli bible bino mokonda Deutéronome n'oubliez pas l'éternel kobosa na yawe nzambe te oza eza nzambe so opema lelo oza nzambe so oza na bomoi lelo oza nzambe. Qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu là? Qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu là? Ya obanda ko sey la nzai makas nana lembisa yo obanda ko mikaba na chose nzambe nana lembisa yo zongela nzela nzambe zonga o sey la nzambe bibelobi vous servirez l'Éternel votre Dieu je vous bénirai je n'aurai la maladie okomo bela pa pamba po tika o sey la nzambe ba pozo komo zo pa pamba okomo na sécurité partout parce que tika o sey la nzambe mais Exode 23 verset 10 vous servirez l'Éternel votre Dieu je vous bénirai je n'aurai la maladie ya tika kola pambola mosozo landa biso tika kola sala obolam landa na kana mzam kangama na nzam sale la nzam balembi sote na sala nzam bazongo so simate kotika nzambe te ya poza na poto za wapi kotika nzambe te ya mbongo kotika mitu kotika nzambe te kokota logité o malade na tomoni fo batalisa fo basukolo ya Jésus Christ babi ezana kombo moko te pesa biso poto akobika na se na likolo pe na se amabele ya seulement le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui bénit, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui élève, c'est le nom yaya ozolongo la malédiction na kati ya vie na yo kotika esute kotika nzambe te c'est la nzambe Jésus alobi na Pierre et il y a personne et a quitté à cause de moi à cause de la bonne nouvelle il lui recevra de ce siècle présent au centuple et dans la siècle venir la vie éternelle kobo sanate kangama na nzambe ezali pamboli pona on a déclaré pona yo yo kangama na nzambe sayela nzambe ko lemba te mama na musala nzambe bilaka nzambe ekokisama pona yo pona bana même pona bakoko na onyo sosa pona nzambe même pona progéniture na yo ya ko lemba ko tika via lo sambo te contribuer toujours parce que lo sambo na yo ezabia no lobi lo sambo na yo ezobatela yo ebatela me bana ebatela me mutroni musala na yo ya ko tika nzambe te kangama na nzambe na déclarer pona yo dans l'hôpital Zolandanga, il y a ma guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Cancer, maladie, nous sommes les autres. Et à la sida, naïbi combo à Jésus-Christ, oui, big ça peut être kangolaka. Oh ya, babi prostate, tu vois, non, bongate. Na combo na Yesu. Tika malade, on est tika yo. Peut prendre ton lieu et marcher. Mbeto na l'hôpital, zambeto na hotel. Telema bima au nom puissant de Jésus. Yaya koule la tête pour de quoi dans la prison. Tika nzambe alandaï na katia prison. Quel que soit ma belle salaki, nous avons un avocat auprès du Père. Tika Jésus-Christ a côté de Cameroun pas bixaye. Yaya procès ba vendre lui, ba fouti ba avocat nyoso pour ba botolo le pao. Pour ba botolo li kambo songo le para ko banga te. Bénéla nzambe na bomo. Bénéla Jésus-Christ de Nazareth, l'avocat auprès du Père. Bien-aimé, le Père des offrants, le mari de veuve, les défenseurs, yaba opprimé. Mais belela a okota makambo na yo kokota ndako nganga te belela Jésus-Christ l'avocat auprès du Père na kombo na Yesu Kosumasia tika nzamba kango la vie na yo tika nzamba batela yo nzamba sala bolamu au nom de Jésus-Christ na pesi mbote na bandeko so balandanga libota nanga basala nzambe nyoso na bosanité média na biso EHP Média, Zamba Pambola, Basali Nyoso, Zamba Pambola Mutolanda Biso, Tiki Tango yo, Yayo Tiki Ba Occupation, Molandi Biso, Tika Zamba Pambola yo, Zamba Pambola Bakonzamboka, Papa Nabiso Félix Tshisekedi Tshilombo, Zamba Pambola ye, a Pambola ba membre gouvernement Nyoso, a Pambola ba autorité civile militaire, Zamba Pambola, Bana Mboka Nyoso Congo, Bozana Libanda, Papa Pambola Bana Afrique Nyoso, Bolandi Biso na Moma Oyo, Bosoki Yeso ayete. Tokutani prochainement, numéro na biso toujours information 243 00243 82 44 85 290 et ça na WhatsApp so ben biso yaya to répondre peut to sola en particulier Zambe apambola bino kimia na mambota na bino.